Ebaneli ya semaine ela muna mabota na bino bipai wapi bozuli bakuya kolanda Mag FM esika to mesana kopesa bino basango na lokote ya Lingala mbote na bino Congo Kinshasa Congo Brazzaville. Tofongola basango na biso ya mokolo ya lelo pona kolobela na o etali campagne électorale. Est-ce que population o elandaka ba candidat bango pe bavotaka bango na suka to ndenge nini bolanda analyse. Na ba démocratie lokola ya biso oyo esengeli koyeba ke na République démocratique du Congo na ba nombre ya mobilisation ya ba congolais na tango ya ba élection esengeli kaka te salima na esika mosusu o ba leader politique o ba yebana pena bato ya lokuta na réalité ya ba élection o sur terrain. Motuna etunami, est-ce que bato o balandaka ba candidat na ba meeting na bango tope na ba matinée politique tope misusu o bayaka ko voter na motuna oyo ezali très important koyeba ke électeur moko o aza convaincu a kokipe komi pesa lokola agent volontaire ya campagne électorale na milieu na esika afandi tope vice versa o eza possible ke na regard ya ba mentalité ya ba congolais et pas wapi 3 cycles électoraux eleki ko banda 2006 2011 2018 et sengeli koyeba ke makambo wana nyonso esimba kite na tina ya ko changer vécu quotidien ya population. Ba candidat o bazali ko solliciter suffrage et pas ya ba compatriotes na bango et sengela ki baza la plus pragmatique, c'est-à-dire ba yeba la ko sala na ndenge maloba na bango ezali kolobama na ba base bisika bakitaka pona ko senga ba électeur ba voter bango na ngamo mosusu pona ko éviter ko tomber na ba piège ya campagne o esila ka bien te et sengeli ko eba ete likola image équipe à communication et sengeli ko zala soigner pour être candidat na nzela ya ba élection azala moto moko o ba élection et koki ko assurer ba arrière na ye na lolenge ya clarté ya message na ye pe na kopesa programme ya société na ye o ezali motu ya makasi na élan ya patriotisme to ya nationalisme. Et sengeli ko simba que na moment ya ba campagne o na dernier jour ba to bazali penza moke o bazali décisif pona ko propulser ba candidat pe batikala ka moke kaka ba o ba komaka na bango tina suka pona ko voter bango ba candidat boyebela pe boza maele na tina ya ko pratiquer o tolobi awa bonde zalaka Mag FM information toujours. Population ba pesi makanisi na bango pona o etali élection présidentielle. Tozana posa ya mutu oyo akoya kosala mariage ya pensée na peuple quoi. Donc désir ya peuple na oyo azoya nango ebalana. Donc nous n'avons pas besoin de la personne. Quand on est congolais, oyo azoya na pensée moko oyo eko soutenir peuple yende to voter azala président quoi. On a senga peuple nani mokonzi otozela na malawo liboso changement. Après changement, abungisi libiso bamboka, banzela, siko dollar ezo mata, tolingi dollar ekita. Siko toza la l'aise, toza la misale belé, po toza na diplôme belé, ba nini, ba gradué, ba DCC, ba licencié mais tokumo bolaka ba moto, mais misale zate. Oza owa sika, ifata na banzela na biso, ata la pena musana na biso tosa, ne chinga buna na chauffeur. Je fais un moto dans le Cambou. Posant à Sika, il fallait attendre pour la souffrance na biso, coller na biso, à part wana, je les un peu propres, tout le monde à l'aise, qui me zala. Bande o ba voter, il faut pas voter mon oyo, azolo balikam oyo ko salima pe esalima. To limiter que o mon o akoya akolo makambo bien mais sous quand tout voter akoma sous makambo et ou bien après biso mu Congo. Wane to boya soki yoza président oyi pona mboka ya Congo donc il fallait osala au peuple ya singa. Président ya Fondation Congo tozala bolingo Jackson Mbala asalisaki mobange na salongo kuna na commune ya Ngayema elekaki mokolo ya samedi bozo ba détail na élément o.
babengaka ye matembele ya nsima ndaku ye nani Jackson Mbala bakiselaka ye le grand leader ya Ngaliema oyo azali président ya Fondation Congo Tozala Bolingo lokola vrai mwana ya mboka oyo azalaka na souci ya quartier pe commune na ye asalisaki mobange na Salongo kuna na quartier Kamunganga na commune ya Ngaliema plus précisément na Avenue Kitimba oyo ezomema rutunu na présidence bino moko botala ndenge ba jeune bazalaki motivé elongo na le grand leader ya Ngaliema Jackson Mbala mosala esalemaki kitoko balongolaki basalite nyonso tellement Avenue ekomaki potopoto na ndenge ya kusakana te en tout cas population ya coin oyo batondisamaki na sengo bazangaki maloba te boyoka bango na micro ya FM. En tout cas to sepeli mingi papa pona komona président na biso Jackson Mbala kozwa ba jeune kosala misala esali biso esengo mingi pona ba jeune mususu nde bazoyenga yenga bakuluna kosimba macheti kobotola batu bambo mais en tout cas loko président Jackson Mbala sali abengi ba jeune bazosala misala makasi kolongola basalite oyo pon sima ya lobi to koleka awa tout cas sali biso esengo makasi penza traînons na biso toza ba artiste totiki mambo ya chant poto bongisa Avenue toko bengisa baninga o bazaka quelque part na Ngaliema mususu pa parfois na Kitambo mususu parfois na Mongafula mususu parfois na Kingabwa tout consort moi ba rotel la biso ezate pour Avenue ezaki salité grâce à Jackson en tout cas toza na souci ba tout ba soutenir Congo Tozala Bolingo eza initiative ya bien totika on négligent ngote maintenant aussi sera na Ntwaka keloko yo salaka moto wazala salaka na jusqu'à commission sabo moto tala quartier nanga ye ta place ko tamboleza te ça welcome to the Usubaka chuba tonga chupikenga na bangi na bango depuis tongo 6h tina 13h ndenge tokomi boy. Imaginez-vous que ceux qui gênent à Saliboui accueillis à Zaya Kolemba, est-ce qu'à Kosala les sauces Kuluna? À Sala Kuluna te Bazo akizé, Bajene ke Baza Bakuluna, mais pourtant ils ont bongoté parce que manque d'affaires. Parce que lorsque mon toazan a affaire, tu as ma cassignons. Mais ce que tu es na katia misala, au lequel il y a un fils que moi bon et encouragement. Déjà Kosala Kuluna te. C'est pourquoi nous avons profité. Kosenga na ba autorité nyonso na mboka na biso mobimba bomeka ko soutenir Fondation Congo Tozala Bolingo parce que oyo eza fond kaka ya muntu moko eza fond ya muntu moko soki déjà tozui ata mwa fond ya batu misusu c'est avenir kozala boité boyende zalaka misala eleka maloba na ebele longonia na yo président Jackson Mbala le grand leader ya Ngaliema bana ya Kamunganga balobi bazali sima na yo oyo eza exemple à suivre esali loko te Avenue Bokasa kuna na commune ya Kinshasa ezali na eta moko ya mabe population balebi. nzela oyo ezali kokabola commune ya Kinshasa pe oyo ya Barumbu epai wapi avenue oyo ezali kobeba mikolo na mikolo ezali kotika ata esika moko te pona ba passager ba kotia lokolo poto eke ezongi nde etikaka toza na kanya makasese to pe na province oyo esika bakonzi bayebi ata kotia lokolo te. Eta nzela oyo ezali ko pénaliser libre circulation ya ba paisible citoyen alors que ezali nzela moko principal oyo ezali komema vers grand marché pe na centre ville ya Gombe. Ti mokolo oyo mokonzi ata moko te ya ville province ya Kinshasa ayebi kotia liloba to pe makolo na ene oyo esika pona kotala condition ya impraticabilité pe pasi ya population oyo bavandaka esika oyo mingi bato bautaka na ba commune mususu pona kokota centre ville misusu na tina ya koteka misusu pe na tina ya koya misala kasi ezali condition moko ya pasi oyo ba population bazali ko vivre na tang oyo surtout ya bambula. Makasi donc nous avons côté que les soute pour nzela bokase kufi na j'espère nous bomona nzela bokase kufi donc moi ils étaient circulation mbongo ils étaient côté au nini nzela za obeba mitro comme le kabanze ya mususu kokima bokasa awa donc moi ils étaient on se ngamo konza mboka stala ata likamna biso a bongo sla biso nzela bongo sinzela lenge sakuna tala ka boye circulation mbongo côté ezate côté que ezate to souffrir makasi pour nzela.
tosimba que population ezali na pasi ya kotambola pe mituka ezali na pasi ya koleka na nzela o surtout na avenue Bokasa Bondi Melangai on dirait kaka ezalaki nde likambo susu na tango bambula oyo na lolenge makambo ezali kokendele population azali kaka na posa se moko projet à 145 territoires o ezalaki na ba province mosusu et senge monisa misala na yango na ville province ya Kinshasa o ezali miroir ya République démocratique du Congo mingi a na centre ville et pa wapi projet Kinbo Peto ezali kotambola kitoko na gouverneur Gentini Ngobilambaka. Maître Bert Moleka asolola kina base na ye pona o etali maponami ya ba conseillers municipaux elekana kindenge nini bolanda. Mama yenzale silinde zalaki esengo na bango eyindaki mabe mokolo ya samedi epai wapi Maître Bert Moleka oyo azali moko ya ba cadre ya parti Congo Innovation Sociale oyo ekumba makakitoko epai ya présidente Claude Dipo Esambe esalemaki na quartier Mombele kuna na commune ya Limete epai wapi tomonaki présence ya Maître Bert Moleka mwana ya Limete ya tongo kwenti kwen mutu moko abosanie azate oboyi osali mokili na yo na oyo etali komilengela pona maponami ya ba conseillers municipaux lokola azali moko ya ba candidate Maître Bert Moleka asangisaki base na ye pona kotalisa bango lolenge nini esengeli pona koparticiper na maponami wana esengo ezalaki makasi ayambamaki kitoko lokola native ya commune ya Limete. Tabaki na base nanga kina kokita pona kotala bango esengo nange ezaki base nanga ya mbinga malamu peto mama soto sina ko discuter ezaki par rapport ya carte de lecteur ba préoccupation na bango ezaki par rapport à ba carte comment est-ce que ba ko voter parce que carte na bango eza déjà ici à Kobeba dès la répondant qui bango que non il y a déjà le moyen pour ba duplicata pour na ba carte na bango cela n'empêche pas que ba voter tant que ba duplicata na bango pour que ba na ko les kanama ponami. Esengeli boyeba ke Maître Bert Moleka azali kaka kosenga na bino bopesa e confiance pour que akoka ko gagner na ba élection oyo po makambo ya kosala eza ebele na commune ya Limete ndenge kaka balobaka kolonda kunde ayebaka isika ndako etangaka bomona loin bateki ya wenze ya mabaya kuna na wenze ya Mombele basepeli na misala na bango. Libaya esungaka biso libaya tozalaka na besoin nango na misale bele oyo biso batu tosalaka po totonga bandaku to pe tosala ngo misala mususu kasi bateki mabaya bango moko situation bazokutana nango awa na ville province ya Kinshasa ezokolekela bango précisément awa na wenze ya mabaya oyo babengi chantier bois kuna na commune ya Limete na quartier Mombele ezali kolekela bango ba difficulté bele tangu bandeko batekaka des fois bandeko na biso ba meniser ba kosala musala sur place pe bandeko na biso mususu oyo baboyi na bango kosala misala ya mabelo kola kuluna ba yaka koyekola misala na bango wana me kasi courant pe banzela ezali koboma bango mwe basala musala na bango bien ezali te boka bango moko ndenge balobi tozala wona mabaya Mombele toteka mabaya to bandi pe musala ngo lelo to bandi musala kala me kala to banda koteka malamu. Mais si vous vantez à la souté, pour mbongo ezaka pe lisusu te, mbongo ebeba, mais le quoi ton message nango yango toteka yango kaka. Mombele ezali commune ya liboso quartier liboso bana koteka mabaya, tous est la somba zikita, ezala wenda kalifurula, ezala wenda kingasani, ezala monga kula, bango so base maison mère eza wenda batete wenda Mombele. Ndoko zomo. Kuna bango teka le sous plage moko 20 000 awo ko le na 12 000 bango baza ko sombawa baza ko teka sisi oza profane na musala oyo ya libaya mweto to porter mais forte na jeunesse za mabaya ezate il faut yeba nanu métier ngo na loko ni nango libaya il faut za na mwa notion nango o soit oza menuisier o nyoso moni bazo sala oyo baza ba menuisier oyo bazo sala na baza ba machiniste po tango zo sala menuiserie balakisa batu pe ndenge ba sala na ba machine
wenze o ya mombele o tobengi chantier bois ezali parmi ba wenze o vraiment ezali ko fournir mabaya awa na ville province ya Kinshasa kasi tozali ko belela kaka epa ya bakonzi ba mekempe kotala situation ya wenze o tobengi chantier bois. Tangu chef de l'État azali kobeta CT pour na développement ya mboka na biso République démocratique du Congo surtout na etali ba infrastructure koto yo pe fu batala ba infrastructure ya koto parce que libaya pe esungaka ete mboka etongama awa tolobi bakonzi fu bayo kabiso po toloba pe lisusu soki bosalite to ko banda koloba kaka koka mwati na 21e siècle oyo population ya commune ya Ngiringiri bazali toujours konyo koma na o etali eau potable. Tozali koyeba te soki situation ya mai o na ville province ya Kinshasa ezali kokende wapi parce que population azali kolela ba robinet nyonso na mapango na biso ekoma nango ba échantillon parce que mai ebimaka nango lisusu teneti botala awa na plein centre ville na commune ya Ngiringiri mai ebimaka nango lisusu te tomoni population azali kolela akomi kosomba na ye mai na ba forage tozali koyeba te situation oyo toke nango wapi aussi longtemps Ngiringiri ezali na katikati ya Kinshasa mais régie des eaux apesaka bango lisusu mai te ndenge nini bakoki kobanda kosomba mai ya ba forage oyo toyebi ke mingi esalemaka na ba périphérique ya ba ville mais awa en plein centre ville nde na Ngiringiri bazali kosomba mai ya forage tosalaka une semaine voire même 2 semaines mai ezobima nango te soki kute kobima eyaka ba 2 heures 2 heures wana koya temps mosusu totoki 4 heures eke nango ba maman bazo souffrir na forage na bosanaki forage pe po ça lesengaka courant ezala soki courant ezate ndenge ezala ekosala te alors ce courant ezate de fois faut tozela ti courant ya poto kotoka mai na forage eloko zobikisa biso forage tala na ngambu bo zomana forage yango ezosunga quartier nyonso yo forage oyo soki oyo te nde pasi ebimaka nango metanto 3 jours neti bo 3 jours na ebimite Poto yebi pete soki kobima lelo soki pe lobe kobima poto yebi pete biso toyebaka eke ba forage bande kozala mingi na ba intérieur neti na ba mboka bisika oyo régie des zones na komaka te basali bango ba forage po bikisa bango soit ba forage ya foko to pe misusu ba forage kaka bache ba robinet po bande ko na biso bande ko vivre na ba intérieur bazwa mai ya komela pe ya kosela misala kasi awa na centre ville ya ville province ya Kinshasa ezali capitale ya République démocratique du Congo na commune ya Ngiringiri commune o esalame pe bandaka la régie des yeux c'est à kota pe bandaka la kasi population azongeli kotoka mai na forage pona nini pour régie des eaux ba robinet na nyonso ekoma na ngombe échantillon eza pasi pe ma ba kondia régie des eaux bota la situation oyo bobongisa musala na bino po soki boye ekosimba te bawenze mingi a na ville province ya Kinshasa ezalaka nango na état ya bien te bolanda commentaire ya Laetitia Mizegi. Bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta kitoko te soki okoti na kati okomitu na awa vraiment est-ce que ezali bisika batu bakoki koteka biloko ya kolia po salite etonda poto fulu bamai ya salite me bateki bazali koteka misusu kutu batandaka biloko na se na ngambu mususu bamesa ezalaka lisusu kitoko te batu atiri ya malonga te soki kaka mvula ebeti wenze komaka salite yango wana tomituni eske administrateur ya bawenze existaka vraiment pona kolandela entretien ya bawenze kosalisa basalongo ko contrôler bisika oyo ezali salite babongisa soki okei pe na ngambo mususu bateki bakoloba ke bafutaka bataxe po bataxe wana yango nde permettraka babongisa wenze nzokande bataxe yango bafutaka ekendaka nango nde na bapoche ya baautorité oyo bazali censé ya kosala entretien ya bawenze kasi bango basalaka na bango eloko te ekendaka nango kaka na mabumu na bango nzokande ezali malamu te bisika ya koteka biloko ya kolia esengeli ezala propre boye kitoko te en tout cas bakonzi po trouver solution pona bawenza ville province ya Kinshasa boye kitoko te.
route cabine mbangu oyo ezalaka na commune ya Kimbantieke ebebi makasi circulation ekomi kosalema na difficulté ya kosakana te. Tozali awa na entraîne joko na route cabine mbau na mikondo na commune ya Kimbantieke bokondima te. Nzela ezali na état de délabrement moko très avancé, mituka ba moto na ba pieto bazali koleka mopanzi oyo baza na difficulté ko sakana te po bosoto poto etoni na nzela oyo eza kosenga bakonzi bosala quelque chose surtout pour commerce à commune ya Kimbantieke papa, mais kana nukobeta tour mopanzi oyo po makambo ya boeza ko sunga te pe eza kosala pasi na kati ya ntima yoka communication. Awa tokomi na campagne électorale to tuna nanu motuna ba candidat député national pe provincial mopanzi oyo boko tambola kaka na bosoto ya boye. Pardon tout monde en profondeur 100% information Manu a toujours. Phénomène malewa passe partout lelo na ville province ya Kinshasa na bakwe nyonso soki oleki okozanga te kokutana na malewa. Phénomène malewa na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po soki otamboli na ba venu na ba quartier ya ville province ya Kinshasa oko constate ba malewa ebotama ebele lokola mayebo mutu nyonso azali kotia mesa na ekaka po ateka. Kasi na ngambo mususu malewa ezali ko permettre ba kinoa oyo bazali na possibilité te ya kokota na ba restaurant ya minene azali na mwa 5000 na ye to mwa 3000 na ye akoti na ye malewa ale mwa loso na madesu na ye twat ale chaka madesu o ba kinoa ba benga kango mura ba cheli ye mwa mura na ye alie alekinzela. Kasi ya pasi ezali ke mingi ya ba mama oyo basalaka malewa bazali kosala ngo na ba condition moko ya bien te okomona esika zali kolamba salite atie ba rideau ba kiti kitoko te basani kitoko te oyo ezali kopesa pasi mingi na population nzoka nde santé ezali eloko ya motuya tangu ozali kosala malewa parce que oyebi ozali kosimba bomo ya batu na maboko il faut koyeba kosala ngo na ba condition oyo longo bani batu misusu kutu bakendaka plus loin kolesa batu biloko elala esali 2 jours o mutu soka lie na quelques minutes ake kopesa garantie na toilette c'est-à-dire aleki libumu yango wana to interpeller batu nyonso tu basalaka malewa bobongisa vraiment côté ya condition hygiénique boyebila tozali na ba page rose oyo. Joyeux anniversaire et pas ya Elvis Meti moko ya ba journaliste awa na FM télévision tika ete nzambe abakisela lisusu ya mingi koleka na bougie o uti ko bakisa na bomo ina yo Elvis Meti balobi lelo eza ya koinda awa na FM kolia komela eza au rendez-vous botika lisusu to souhaiter joyeux anniversaire na couple Lutete wana tomoni mingi madame Chimène Kabuya Lutete joyeux anniversaire na bino tika ete nzambe abatela bino pe apambola bino bokende toujours liboso. Joyeux anniversaire et pas ya Michael Ilonga oyo pe abotama mokolo ya lelo tika ete nzambe abakisela lisusu ya mingi koleka balobi eza ya koinda mabe kasi soki babengi yo te kokende te po balobi ngulu na taba ekolesama na ndenge ya kosakana te. Ya lelo 27 novembre 2023 ici avec impact na idéologie kasi ceux qui bosepela ki na édition ya biso ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe technique o bazalaki wana pona kosala bino mosala kitoko pe équipe rédactionnelle na sima ya caméra nazalaki na Enoch Mafuka yenda benda kinga bilili po bomona nga na banda kuna bino na montage Francis Peta papa na legri ya yende a montaki ba image ya mokolo ya lelo kasi botika na pesa ba merci et pas ya papa de papa mon boss maître Malou Abili Cléophas ngana bino tokokuta na lisusu prochainement kaka na cadre ya kosala bino mosala kitoko bongo te